compte. Oyo répondre ngana faux compte. Monde na kangi ouais. Azoya ko répondre ngana faux compte. Oya pe dinambo asomba lo. 5 déjà na bella production déjà ok déjà na 4 films déjà 3 janvier 2 janvier 2 janvier aussi la février 3 films déjà. Ma chérie, ça va? Tu m'as dit, Yaya, ça va? Na mwindu na obo na pembe bu. Non, c'est Cardozo. Olekinga. C'est Cardozo. Et puis c'est sa copine, non? Camarade Nangaya, camarade Nangaya to Colina. Malika. Neti Malika pena to te pena yo penza. Yo penza Malika. Maliko zate. Lobela fali. O lobela fali. Awa ba vise bimarate bimi maliko zui. Ozui visate nani le chèque yo. Lina na soka lobi qui soka confirmé que Davina Apwa, madame multimillionnaire, madame millionnaire. Ya bino nini. Et suis bino wapi bino boli. Pango place tel dinambo ndinga zabwe ana ndaku si lazana ndaku kufutela dinambo azana ndaku na kangiyo mashari. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission coup sur coup, qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Mwanasuka, Yaba Songi, autrement dit IGF de la presse. Voilà mesdames et messieurs, toujours dans le cadre Yaba actualité, il y a Moussouni, net misana ko bien vraiment actualité Moussouni. Lelo lisusu et penza et actualité ya Moussouni. Mais avant tout d'abord, to kata Moussouni, na biso vraiment to banda ko ya na profiter na pesa bambote ebele na batunir so o balinganga wana na moni bongo mon papa héros dans l'ombre les boss M bambote no ya wana vraiment ebele na ye moko maman sociale Evelyn Duchesse Tunani ba big salam no ya wana maman na Blaise Mokabi mon vieux Blaise Mokabi. Salam na yo wana respect na yo Serge Vita les bijoutiers en tout cas respect tellement et belé établissement Giantel Jonathan de Best Nai bambote na bino wana bino nyonso obosala manzaka kuna en tout cas bambote na bino yango wana. Là je vois encore mon habilleur chéri Paul Lisoupa en tout cas ba big salam na yo bambote na yo wana Ikama Melina Elena David princesse Davina maman Annie Poutou, maman Claudine Bokatola, maman Gina Mabiala, la maman chérie à moi aussi. En tout cas, vous en avez tellement et belé, bambote na bino yango wana. Bon, bandeko na ngai en tout cas actualité na biso ya lelo ndeka to misana ko bapoto bana vraiment kokota na actualité to solana nanu masolo ya théâtre congolais donc cinéma congolais to misana ko solola to kendela kuna na kati ya Belle TV to kota to tia loboko to partager to liker to s'abonner. Et ça les seuls moyens oyo kosunga artiste na biso. Bongo to kene pe lisusu kuna na Didi TV et pas dit nana la douce. To s'abonner, to partager en tout cas kuna film appelle lisusu ya Moussouni koto to moni Davina Zakuna. To kene artiste na biso préféré en tout cas bazakuna to kene to tia loboko. Tobosana te pasteur Didier bientôt là et aussi là entre le loto lobby pasteur Didier et aussi là toza bongo na film na biso ezo ya second choix ne nazolo baboye Montréal sokazawana akobalancer les biso déjà donc affiche ezawana affiche bozomo na mpanzi na ngawana o liboso na ngai eza bongo second choix mama akomi lisusu mama komi second choix. Tomoni pasteur Didier ndenge kei tomoni papa Serge Souka nango
tomoni kuna papa Guy tomoni en tout cas mutu na mutu vraiment azwi ba part na ye mutu na mutu azwi ba leçon na ye na kati ya Pasteur Didier tomoni maman Pasteur ndenge nini akosuka en tout cas bato na bato yebi te bakosuka ndenge nini bandeko turo pena na expliquer te nazoya kaka na beta bino kaka bani po tokende kotala mpona moi ndenge nazili koexplikaka nde na bande koexplike wana on dirait bokomaki na bulembu boyebi kaka ke mwana suka basongisongi akoya koexplike kosala kisongisongi totalaka nanu kuna tolanda na lisolo kuna bandeko nakoya kobeta lisolo siko na ya mobima bomonga nde Pasteur Didier ezosila entre lelo to lobi ngane na oya siko na fandi analyse na osala eza kaka sur Pasteur Didier na changer méthode analyse ekozala sur Pasteur Didier. Voilà bandeko na ngai bongo second soir vraiment ezoya na Kindu na Luyali côté kuna pe mabande kuna na Sinark bandeko tokende totala na Sinark te tozo raté na Sinark kuna pas président Caleb tozo raté mabande mabande kuna botika est-ce que yo tali ndenge Karine Yamado azonyokola Belvi Kandi yo tali ndenge Karine Yamado azo se comporter na kati ya ndako ya président Caleb otali lolenge ni na mwana ya ye moko Karine Yamado akomi kotelemela même maman na ye parce que amoni que trop c'est trop je m'excuse qu'on maltraiter ba bande au président Caleb alobi to ko changer ba bande combien de fois okoya kozwa na bande ndoki bandeko botela film musuni ndenge ezoke kuna kitoko tokende kuna totia maboko totala to aimer to commenter bisika nyonso oyo artiste na biso aza tokende to commenter tolakisa vraiment ke te aza na peuple aza na bato yango wana nde kosalaki artiste na biso amata lisusu yango ekosalaki artiste na biso bacontrat ya bafilme eya ye lisusu ebele eza seul moyen secret ka yango wana secret kozala teke toya tofingele bato tosalele nini te secret eza kaka yango wana bandeko secret eza yango ata tozokende kote artiste na biso azali tolingaka mingi toke kote madame Belvi Kandi atie loboko kote azojoue toke totie so tomoni ajoue pa Cardozo totie bandeko na ngai na soulever comme Cardozo parce que di o ezoya entre Cardozo na madame Belvi Kandi bandeko balandi totala yango nanu totala nanu di wana ya Cardozo na madame Belvi totala na di wana Et que non, dis-moi, tu peux avoir un mégaphone. Oh, Il va falloir ça. s'il vous plaît. Oui, il va falloir Allez, va, la valise. Bonjour. Bonjour. Là, et toi, les papes. Dada. Va. Et bon, ma chambre. Tu fais un peu ça. Ah, mais. Bonne nuit. Dada. Et toi? Vous le tenez pas mal. Grand pesante. Un rosco, vanille, n'a pas le coup d'un pépé. On est au bête à bino. Bah, j'ai vu ce qu'on dit, ma gata. Ici, Kali. Nobody wetu. Yambi, Yambi. Yambi. Oh, Marie. Maman, Bonnie. Ça va. Qui vient? Où est le macasse bonnet? Non, mais ça là, il me délai. Ma chérie, ça va? Tu m'as dit, Yaya. Yaya, Magate, Mande Yana Ye. Yaya, ça va? Na mwindu na obo na pembe bu. Non, c'est Cardozo. C'est Cardozo. Et puis, c'est sa copine, non? Camarade n'a pas, camarade n'a pas de coli naïe.
Voilà de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. On a tout comme on a bon Dieu à Madame Belvi Kandi na Cardozo, mille esprits. Bande kobota la Cardozo. Nakoya, nakozala jité na ndaka bato. Nakoya, nakobanda. Bazalaka ndeni. Tukuyi Madame Belvi ni ngazo pesa Cardozo wa conseil. Boyete. Tata on bayambi bon coup de maman Cardozo maman kabandi. Ma camarade a bon pe bazalaka bande ko bon pe bazalaka. Donc ozo raté yo ozo talaté en ozo raté ya kende ko tatala. Totala Madame Belvi na po mususu. Ibo plan seconde bois qui Vietnam mama longa sko ya France. Kitoko makasi. Parce que couleur à peau, teinture. Chocoté. Ka couleur d'origine wana. Kama kolo poussière wana otolingaka parce qu'on nga bua ki on sko na talon sko ya rouge na tolon. Talon sko ya rouge. Likona on sko babenga ngoni sweater ba climatiseur na ba sweater wana. Sko ya noir. Sac sko na loboko. Témoin moi soza mutu mususu. Wallahi mama soza mutu mususu. Bosko total kuna na mabone kuna et pas président Caleb. Total est-ce qu'on nga zo jouer bonne Talasco sac ya memaki. Sac ya na yebite Madame Belvi. Ozoka on a pour le côté qu'on a nanga zo kion. Yes, c'est quand même que non somba ngo Bon ma belle. Est-ce qu'on mutu aboye? Bandeko. Pardon, Penza. En tout cas, félicitations à Papa Elombe, félicitations. Et là, qui sera vraiment que Belvi na université, il y a groupe Simba. En tout cas, Azala qui parmi les 3 premiers. On a beau que kosu et Simba et Nicolas Sakazaki parmi les 3 premiers. Mande konanga biso no stoebi actualité oyo ezoleka. Tolongwe na actualité bandaku, actualité ya boye, bayeli biso boye, bayeli biso ba distraction, ponga na benga ngo ba distraction. Bayeli biso ba distraction poti lelo oyo en tout cas bande konanga obolobilaka Madame Sila bo mekaka mpe kozalaka na sagesse. Intelligence te bozara moi sage boboaka sage te neti malika neti malika pena totie pena yo penza malika ozate kobanda avant bala tina ndengo bali maliko zate. Je m'excuse maliko zate. Tio fanda olobake ba communicateur na ba communicatrice nyonso na ba communicateur nyonso ya Belvi baza ba l'échec malika to banda kotanga communicateur nini na communicatrice nini oyo ya Madame alobelaka Belvi Kandi aza l'échec lokwa yo parce que ce totali bana mibali baza ba responsable babala basi na bango na bambongo na bango moko na ba effort personnel na bango moko tolongo na côté no ya mabala nana toke non na bana mibali na tozu no tonton tadi ngalapa malika yo soki obalaki te tadi pena ye tonton tadi pena ye boss lisusu aye mutu akenda na peso bambote ebele tonton tadi na esika oyo ozali tozwi no tonton Yams tozwi tonton Mundi tozwi tonton Bob Molema mes sincères condoléances Bob Molema tozwi no tonton Prince
Malika na naza l'échec. Na naza l'échec na bango nyonso wana. Toyena na bana basi to bantina ba saratola toke. Yo to bimiselo saratola te. Yo saratola te. Yo penza foza la côté ya ba yo faut tona ba pams matondo. To tona na pams matondo na samigra amba. To tebino pena boye. Entre ina yo na pams matondo. To na samigra amba na na l'échec. Nani omona. Oh, Malika yo ya awa lobela fali. Lobela fali awa ba vise bimaka te bimi Malika ozwi visa te nani l'échec yo. Demer kuta yene ka sika siko kaka demer ka sika siko yo kaka. Demer azwi visa, azwi passeport, azwi visa na ye. Sko nani l'échec Malika yo. Yamani ya silamaka. Yamani ya silamaka. Silamaka mania yondo za l'échec, ya ba l'échec, ya ba l'échec, ya ba journaliste. Ya génération na bino. Malika yo kaka soni tala bana baso yo tambola na bango. To tia na Karine Mokondi te po Karine na leader. To longwa na Karine Mokondi to tia na ba Grace Temo. To tia ba Yvette Kalombo. Nani l'échec yo. Tala baninga lelo nde bakoma développer yo za kaka wana ba émission o ezaki olamuki na tongo ofandi kako bandika bilobelo la suka nango pe ata $1,500 ata $1,000 ozala ozwango te. Sko nani l'échec me kotala vraiment boye Malika nani l'échec yo. Ba makamuso ava boyaka koloba fo bozala na ba sagesse. Au vendre vraiment calculé tenga pena ndeza bese na ye pona finga pona loba eloko se na talisi manduki ezongela nga bombo pene ezongela nga nete loko oyo loba wana atuke ezongeli mo Malika yo ndoza mama na ba l'échec oza pena l'échec ya makasi pe oliko nango siko oza soni Malika oza mama na soni. Bato bozana bango ba génération moko tande bakoma. Tala ndenge bakoma. Grace Temo kutu awa aye alobela fali kutu. Non na tikala komona na ngane émission te bandeko. Grace Temo afanda je m'excuse abana kokumisa fali. Akumisa eboya akumisa kuna na victime asala boy. Grace Temo ezalaki kaka écriture azokoma. Asala publicité na kokoma. Na écriture apamba Grace Temo azwi mukanda akendaka te akei. Siko yo osalaki 1500 émissions. Ozaka awa. Ata kutunana na Brazzaville ande baninga no bakende ko tekisa banjoto bakendaki kobuaka ba bassin kuna na basi na mibali na Brazzaville. Okete. Okendaka te Malika silama. Silama pena makasi. Yamani ya silama. Yamani ya silama makasi. Toke kuna susu mida oyo na yebite sila ba communicateur ndenge nini ozalaka na bango. Ba communicateur ndenge nini o ba sala publicité ya film na yo te. O ba sala publicité ya ba produit oyo osala ka te ba produit eza film. Ba sala publicité na yo te, bazolobela yo te. De ba komi na bango sikoyo anga nzambe. Mida mama lobela kasila salaka so lobela sila te salaka ba analyse na yo o ezake normal kokota mamba batu te neti se to te dina na soka kumisi Davina kiaza mama millionnaire ya yo nini ya yo wapi mida o mama na lokuta o akalo
kute mida lelo pona ndimi bato mikuse bazalaka lokuta bato ya ndambu bazalaka lokuta makasi oza ndambu boye mida yo olobake te tozwa na video wana na yo aloba nao na nsima tozwa video wana o mida azoloba ke dinana aye kokomantele ye na page na ye na faux compte dinana tozwa na video wana pardon yo ozoya kofinga na bacommentaire taki zengi odina mbwa oyo yo deja omonanga mafinga esangani na réseaux sociaux dega bamafinga oyo bato bafinganga esalangi eloko te na réseaux sociaux yo ozoyena na faux compte oyo orépondre nga na faux compte omo nde nakangi yo azoya korépondre nga na faux compte aoya mpe dina mbwa asomba lopango place tel dina mbwa ndenge aza boye aa na ndako sila aza na ndako akofutela dina mbwa aza na ndako nakangi yo mashari nakangi dina mbwa na faux compte bebe dina mbwa nakangi yo na faux compte mashari aye kofinga nga awa sila na ndako afutela ye aza na ndako asombo dina mbwa nalongoli ku commentaire yango alobi makambo ebele erevese ke eza ye na suka nanga finga nyama yo mwasi ya roi David yaya finga mafinga mosusu ya roi David de nakoma kase bebe nazo. Voilà les retours sur ce plateau mesdames et messieurs on a beaucoup komona vidéo o mida olobake dinana ao komantele ye na ba faux compte na temps nini odinana ozala na ngwa ya komantele na faux compte na heure nini pe na jour nini mida pourquoi bozalaka balokuta bolingaka bozolinga boconstruire bachaîne na bino na bamensonge pourquoi dinana soki alobi ke soki aconfirme ke Davina apwa madame multimillionnaire madame millionnaire ya bino nini esui bino wapi bino boli koyoka koma millionnaire te bakumisa mutu te pourquoi mida dinana kalkulaka bino te preuve dinana boya boloba bofinga bosala nini akipa bino te siko na temps nini oyo ya kozwa asala nini acreye ne kaka focus aya akomantele yo mida walokute mida walokute pena kanda ozokata na wana oza pena lokuta ka ndenge olobi pena kena bobota na roi David bopesa bakombo yo mambongo bato eswaka bino to nino to mutu so aza na mbongo fo ya aetale compte bancaire na ye po bino bomona makambo bosalaka lokola bozanga na bino bozanga na bino sagesse parce que oyo eza mambo ya sagesse ya mambo ya sagacité lokola bozanga na bino basagesse fo boyaka koloba bongo po ndeti nga boye nga mpenza ngai ata boyi ata kutu ya tete aye akumisi ke nane akumisi nani kuna akumisi mwana bino bobengaka bombo wana akumisi ke mama millionnaire ya biso nini ya biso nini balobaka c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle tant on dit nana lobi a confirmé en tout cas vraiment Davina madame millionnaire certifiée confirmée mutapesa ba mama attention batu lokwa ba mida ba mikuse bazozwa ba attention na ba vertige petit temps ozoloba ke di nana abotana oncle na ye mwana moko ala ba preuve ozana ba preuve siko bino bolingaka ni mutu so aboti na mutu so adinana azwa mobali na ye papa ya bana na ye aetale bango kaka boye boyaka balokuta boye pourquoi botala siko na baémission na bino moko nde baabone na bino moko bazoya kocontredire bino baabone na bino bazoya kocontredire bino na bacommentaire c'est honte bato bakomi kocomprendre ke bino boyaka boloba kaka mensonge bolobaka bamakambo lokuta pourquoi ntango bozoloba ke oui soki eza lopango si réellement sila asombi lopango bravo na ndenge bino bozalaka wana
soki ezalaka ya sila nga na oloba eloko r nyonso soki ezalaka ya sila mbele tomona deja boyele biso matala na bosala bavideo ndenge lopango ezalaki nao na fondation soki mpe asombi bravo parce que sila azomérite yango azomérite yango na basuccès osila asali na bambongo osila azalaka nango ndenge bolobaka soki asombi lopango ya bongo bravo elle mérite ça parce que eza bafruit na ye eza bafruit ya mosala na ye sila azomérite yango mais ekoma teke ya kofonsaka bato non ekoma teke ya kofingelaka bato mutu na mutu ana bakalite na ye alingelaka ndako na ye mutu na mutu ana bakalite na ye lelo oyo davina boye bofingi davina bosuti bosukisa davina motema aye na bacarnal aye na bafacture na ye ya régie des eaux aye nango na kombo na ye siko lelo oyo place yango mpe sila azofutela wana boyebake moi ntango banda osomba lopango wana ntango naloba kutu kosomba ntango babanda kosala commission ya lopango wana soki ya ndako wana mpo sila banda kolue boyebake noko moko ya famille Libota azala parmi bacommissionnaire mais parmi ndenge ezalaka ayeba te ke moto azosomba yango eza sila ayeba te ezalaki vie na ye ateve nini boye ete tokena boye mokolo mbongo boye atala boye sila nde azoya kolue moto epelaka pamba te bino bokanisi ke bacommunicateur ya Bellevue bazalaka bazoba lokola bino bazalaka bason manière lokola bino ah mais non franchement non Miss Lolo ka ndenge olobaki ke dina nakangisaka bato akokangisa yo te moni dina na akokangisa yo te parce que akalkulaka bino te la douce akalkulaka bino te akalkulaka bino pena te bosala effort bokoma na sagesse bosala pena effort bokoma na sagesse na uteki omona Zuma awa asala émission moko bo alobi ke bandeko totika mafinga ezokoapportaka eloko te tosala mosala ndeti nga na osala mosala na nga na osala bafilme na nga ata bafilme yango ezotalama nango te ezosala nango ba azosala kame mosala na ye azosala kame mosala na ye pourquoi mpe ezala na yo misulolo pourquoi mpe ezala na yo tendresse pourquoi pas ezala na nani irano pourquoi pas ezala na bino nani oyo avimba oyo aza nzoto lokwa robo ya ballon nani ofashe bosaba mosala na bino lieke boyaka bokoma jalelo ya moninga na bino moko boye non ah mais non franchement ntango boyaki pembeni ya Bellevue kandi bomoni ke mwa mwasi alingi na ye mafinga te mwa mwasi alingi na ye boye te bayaya bandeko balandi nasala bino surprise moko na koyambela bino mwana classe ya babelvie mwana classe ya babelvie batanga na ye pena ko humanité babenga ngo ni école secondaire voilà o batanga na école secondaire na koyambela bino mwana classe ya babelvie lobi tokutanaki na ye bandeko na ngai ete kolobela Bellevue te je ne sais pas nakutani na yebisi nga oh il y a boni ça bien namonaki oyo na émission moko bien lobi dimanche nakende na nga nde ezalaka kaka mwa relax mwa bemwa lipapa mwa short mwa cycliste ka mwa kitambala na mwa saki na nga mona tie mopanzi na fanzi na nga na reso na omela na ngai naomela sucre na nga naomela jus na nga namoni kasi armoire ye wana yaya boni bien namonaki oyo na émission moko bosala ba émission no bien namonaki olobelaka Bellevue bien ah oyebi nga abi te nayebi yo te abi esalaka nga mpasi ntango bayaka bafingaka mwa so bayebi ye te nga na mwa classe na bango bamndeko na nga na ganga babi o ya solo Bellevue mpaka na bana classe azala mpe na bana quartier o toyebi te
abandi koseka ya baya nanga bandeko na ngai anebise mama ekozala bien pena na yambo na émission obetela biso no masolo abi problème eza te donc ne sabino ezala lobi to lobiana na yambela bino mwa classe babelge bandeko botikaka koyaka na makambo oyo boyebi te likambo ekokozala nango ya mutu wana diti likambo oyo ya dina no boyebo je m'excuse boyeli dine na bino nyonso na likambo nini na eloko nini eza crime kokumisa mutu na bino bakumisaka ave silasi mutu mosusu bakumisa te malika manya silama malika silama fâché silama Miss Lolo silama po tour oyo o 2025 eza 2024 te 2025 eza 2024 te o eza 2025 na 2025 déjà na bella production déjà toke déjà na 4 films déjà 3 janvier 2 janvier aussi la février 3 films déjà bino jusque là eloko te siko banani baza l'échec to compte kutu ba production 2024 te 2025 oyo siko banani baza l'échec en tout cas bandeko na nga pasteur Didier Zawana elinisi la déjà ndeka na uti koloba donc lobi na koya entre lobby na koya na kosala analyse na kosala synthèse ya film na biso ningi uti kosila to bosana pété seconde choix bandeko titre eza non mobesu ezoya seconde choix ezoya en tout cas tokende to consommer yango ntango ekoya bandeko toyamba yango mpena na tolo toyambi yango mpena na tolo tobeti yango motu ntango tozokoma ntango ntango tozokomante tozotala tozopartage déjà ezala déjà wo déjà donc biso totiaka bango kaka babi toke kuna mpe na sina bandeko en tout cas film eza wana ya kitoko makasi film ya mosuni tokende totala totia vraiment maboko ekosala kitoko makasi epa cardozo mpe lisusu film eza wana bandeko tokota totala en tout cas ekozala vraiment fierté na biso bacongolais malgré bamisusu bandimaka te mais ekozala fierté na biso bacongolais en tout cas pene ya sisi ya sila en tout cas tour tokoti 2025 komaka bafilme ya sisi komaka sila komaka ekosala bien soki ozokoma vraiment ekosala kitoko makasi omoni anniversaire mpe ezalaka ti komi oyo mpo komi oyo akomi oyo yo anniversaire déjà 2025 oyo déjà anniversaire déjà 3 filme moto bomonaka anniversaire oyo kazala kuta anniversaire na bino te bino bokoma anniversaire ya Davina mon P anniversaire obino mobenga comme na 3 films bino kaka moko na 2025 oyo ale boya bolo bakaka banda ku distraction ya sisi bima na distraction ko sila bima na distraction kolanda bamida na bamikusi wana te baoya barobo oyo te basi misusu bazokoka babima mipepe te azoloka abota bima tala mutu abota bimisako tata botaki wale te alozo ozofinga bato balesheki nzoka yo moko lesheki ya sisi komaka belvi azoepile yo. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Na awande na zui fin ya émission na biso ya lelo na ebiki bozaki wana tellement ebele ya kotala émission na biso coup sur coup oyo ekamama kibongo na ngai mwana bino leki na bino ya na bino chérie na bino chance siana mwana suka basongi autrement dit IGF na simia caméra tozala kibongo na ingénieur Miss Wabi moto na nzambe moto na kolo ba respect na yo ebele. Voilà, en tout cas vraiment lelo totongi makasi totongi actualité totongi filmé en tout cas et ça vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup na mon habilleur chéri pour la lisupa établissement Antenai Ibrahim Supra Sala mokonzi ya iPhone. En tout cas merci beaucoup na déjà iPhone ya musuni. Merci beaucoup Ibrahim na Supra Sala. Voilà, merci beaucoup na bien lanso bolingaka ngala o pe bolingaka ngate o boya commenter mabe en tout cas m'en fou o pe boya commenter malamu en tout cas na ozo vraiment na motema esika o to bebisaki to kobongisa biso to sala ka ba impolite to sala ka nde
publicité il y a produit na biso to yaka kolobela bongo ba anti-valeur moto aza anti-valeur en tout cas faut que démasquer y voilà restez toujours branché serré cimenté pour les scotcher sur notre chaîne Active Finale Télévision. Quant à moi je dis